Salut chers internautes, bonjour, bienvenue. Dans l'émission Nabino Bolinga Ming, puis Bozolinga Ming, na ibike. Nazo za ba pele belé, il y a ba quinois, zéquinoises, nazo za ba pele belé, il y a ba congolais, nazo za ba pele belé, il y a ba to balibanda. Donc en tout cas na sepeli mingi pe na félicité bino beaucoup continuer toujours ko benga pour na ibike boana confiance. Il y a mon mbalo atemi boso na bino Aristango H Pro 10. Yango tous a toujours car en habitat. Na village habitat na quartier Kingakati na commune à Maluku. Toujours continuer toujours au lac Sabino babisika oyo ezote kama babisika oyo hein et en vente babisika oyo bino bo préféra ko ya revanda pour na kimia pour na repona ko sala ba faire. En tout cas habitat ça fait beau vivre ndeka nazo ba mino toujours pe pa kitoko calme ça yo lingo ko makolo lopango na mbongo mukie. Vous en à l'habitat nulle part ailleurs, moi je vous dis, mes frères et sœurs, bon diminuangai. Donc, toujours continuer toujours comme ça la ronde, botal en one image, botal en logo mike toujours ça là. On se retrouve tout juste après. Les gars, Moutunabino, Aristango. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Check. Car on est toujours dans un continu Goloba, toujours Tambola, nous avons espace vert yo qui chasse à monene qui n'est à monene ndeka nazo ba mino ici ça fait beau vivre on peut pas kitoko mamba kitoko fraîcheur mamuno so kitoko comme ko le pango na bon qui bon mingi comprendre ba 800 €, ba 900 €, ba 1000 €, ba 5000 €, ba 2000 € bo saka na ngola bo kinda na boîte pe bornao tongi sali na ba faire bien ndé bozo mona bona sima nga ba bazoya. Macadam est à 20-30 mètres donc à 50 mètres ça macadam donc c'est ça. Donc vous payez par beleza vraiment. Ma beleza li to payer to somba. Vous amala motongi pe et vous a très kitoko. C'est bon. Bangela kaneti mutu awa asomba lupango na maboko continue. Yo to banga parce que papa na ngamo ko na abo na za victime. Lupango na ucho teko na somba mabela na filma ma mutu me bali ngambo 2000 kenda ba yo futa ngama pango moko na 6 na tekele ngamba na 6. Wala ba kutimia le bali yao. Ba kutimia. Ba konto. Aya teke mpa mutu sujo sa liyo como est-ce que problème lupango sila kankina lupango. C'est là parce que mbo tabana lobi bana na bala musi dossier yo tunga. Na ebite mettre za na ko ki mettre donc ngana saraka oyo ngana tekeza oyo ngana ye nazo surveiller donc na ko mona mutu acha bot yonga na linga mutu soki asombi boye uche bone uche mwanga uluki mutu moko za responsable na pande ya voilà parce que ça na batu misone ti pero ngam na tekela yo wana na sombo mutu mo ba na problème ko maladi ezaki 60 oh ils ont 20 à yango ce qu'ils ont été comme yango ah parcelle mingi za mingi ba 20 kaka yango mtezo te kama chaud rapide donc c'est presque ça. Parce que okoya oyo samba likambo bango bazo samba bino na bango so bango tsimna donc aweza donc parce que kenga lupango ba pesi ngai parcelle moko na valeur ya les choses à 150 po ba ko futa mbongo te et puis allez bango mo batikala na reste moko 10 mètres nde na pesi bango la ba pesa nga aweza oso place chamwanga keta moto zo surveiller oso ya boye ah ndeko soit à moi 10 000 soit à moi 20 000 sur les alliés. Dans la poste de la manzete, soit à moi 20 000. Au moment où on a pas eu pour vendre le staff, et ce peut être une lali. On a une mer. On a déjà une image. Au tien de maître, tu sois baptême, il y a moins de maîtriser terrain. Même dans Nambu Kuna, les gens qui terrain ba teke mais oh ba pesa ka chef coutumier moko jeep, ba kanga terrain wana to papa ah ba tenir kuna ba na ba document na ba. Parce que ah ça que je le on a eu tiens moi valeur on a eu tout ça on va mikolo vous avez bien ma petite Exacté réseau pena mobulu
Il faut que ça la borne boye, que ça la boye pour éviter que le chef coutumier va comme côté gâté ma panga bateau pour éviter côté ma panga bateau. En 20 sur 20 soit 26 ans ngoyo. Avocat ozo tongo avocat ya kaso boya kina e ata boye bino moko. Yo esto ba te kamote. C'est ça qui accident chef coutumier. Batuna ba aménager na bango te. Yango mona to tambula ka. Nazoyat. Prince yango. Nazoyat siko pardon. Bitu ezoleka la prince yango wana. Sikoyo na kati. Oye keke demetro ko na kati. Prince bitu ezoleka. Mo ezokota. Prince yango wana. Prince yango. Bitu ezoleka na mo prince. Bonjour chef. Bitu ga ngwana ezoleka. To utina biso kaka. Mbenia. Junior Lobatat. Merci à moi. Wa mutuka tu mon chef petit. Ah fongola na yelo mama. On a payé 3250 pas mfumu. 3250 le pesa mbongo ndambu. Na salele na ba fenêtre na ba porte. Sali ba porte. Donc non boy bota la 20 milliards. To keti likolo la to bi maboto so na ndako. On fumo siko lupango wana na sala ke ma ba fenêtre o eza magasin. Bureau quartier. Bureau quartier. Bureau quartier na sima. Na kati wana ngwa. Bureau quartier. Bureau quartier. Bar ça la 600 un jour. C'est ça bidi. Un jour. C'est quoi taxi sur gati wapi? Ba taxi kuna si. Sur gati kuna. On a le transport faut boya. Toujours. Attends de télé mais sur on a toujours. Windy. Windy habita. Ça on a sabino entre Kabila. Windy habita. Ah on a net wa place aux hommes on a mutakina ya coopérer à Sombi. On a coopérer à Sombi. Je me tire à ma maman na ma tante. Là donc on tient au hôtel. Vous avez sango catholique. Moi, il y a des catholiques à la place. École catholique. École catholique. École catholique. Institut Bita. Ah, vous avez un bar, hôtel, les arts. Donc, vous avez un besoin pour faire chez Ngate. Vous qui m'en ont battu. Hôtel. Oui, bar, on a un bar hôtel. On va continuer. Ala ça reste Kayaza. Aoteka. Yango tozokende kaka toza na espace ya kitoko kozomona oyo omoni bandako yango en face. Mais kuna ngapi na otonga tu monte na après kuna kutu eza cité koleka koto parce que koto yo atete la mutu basomba prince yango ya bozomona yango ya prince yango bomona bakimutu bande eleka ya prince yango oyo ya prince nde vraiment fona apesa prix po maître mpe kaka maître avocat moto azoteka yango ya prince abandi yango na $10,000 donc bandi yango na $10,000 donc boyoka bino moko donc ya prince yango oyo vraiment mituka eleka donc eza 20 50 donc $10,000. On a proposé pas bon mbongo mais $10,000. Vous êtes 10
boye ke boye bozala pe ata ata ba 40 ata ba 45 ba 50. Donc ils ont 10 mètres sur 50. 10 mètres sur 50. 10 000 balles. Et ça, les formes, ils ont L. Ils ont forme à L. Ah, c'est bon. Tout. Bana poto, bana kin, bato bazana ba province bozolanda ngai nulle part ailleurs na Kosabino a na Bita. Banda ko ezali ba pango zenet place na zaboye. Ils ont 10 sur 50 mètres. Je vous dis mes frères et sœurs plutôt. Ce bozo tala vidéo bozo mona na zone non loin ya macadam. Donc macadam eza peni na nga peni donc le lupango eza na macadam. Donc 10 sur 50. Yango nde sika on a fait ça prix quoi bandi 10 000 mais les solos à la rara 10 000 balles donc 10 000 euros. Les solos à la rara coopérer bon recueilli donc tala ba bon des omata to yaki yawa kala mingte mais fait de kotonga tala ba tonga allez d'abord on peut en pleurs d'abord les omata donc bo welsa ndeka balobaka beaucoup toko beaucoup tebele bo welsa et ça malamu vraiment merci beaucoup ko sabiso awa toza wapi toza na Bita toza na commune na commune Maluku sikoyo awa bato bazotala yo sikoyo koloba na bango nini bato bamona bango ndeti mboka kokende kovanda te yo koloba na bango ndeti nini na loba na bango eza esika ya kitoko mboka Bita eza cité moto nyonso nakoti moto akokosepela aye avandi eza asombi soki asombi atongi projet nyonso oyo akosepela akosala yango ekoavanse malamu sikoyo badifficulté ni bozala nango koto difficulté toza nango kaka ya part kaka mai mai eza te mai tosomba kaka mais soki nde mbula ebeti wana tokozwa mai bosomba bidon mai combien bidon mai tosomba na 500 sikoyo bwana courant pe te courant nde nango batie te mais projet nango ezali keno soki mboka etondi makasi wana bakokotia courant. Merci maman. Le bonne chose ne dure pas, c'est la fin. C'est la fin pour comprendre Eza. Moi souka to tambol na bandeko moni na tambol na bandeko belé cela veut dire ba otono so batalaki bazalaki intéressé batindi bandeko na bango ba bazana poto ba yo pe bazana kaka na Congo mais baza à l'étranger sous bazana na province batindi bandeko et on te moni to tala na bango ma belé yango bino mo bomoni ba image donc en commentaire on sala wana mingi ezate. Mais sauf que na web sabino bandeko na ngai na chepe ba commentaire te na chepe nzembo te na sebo yoki ndenge muto ba ye moko muto teka ba sika ndazo expliquer ki ye mo pe ba escroquer trop likola ba chef coutumier likola ba te belé ndi ba escroquer ba parler yango na zotonga bino mo monde donc c'est ça yango évite yango sengi na bino bo pe sa confiance tellement na OPCP confiance dans le sens que aza homme mo honnête très honnête. Nazo pese confiance yango ape na sengi na bino bandeko nanga bo pesa nga pe confiance nenga nazo loba na bino koya eza nango mais savoir te quoi to yakia bo moni ke to kina kata car na fumer bilo na kata car na bandeko donc otindika moi caution no moi dimi po to benga 3 ya makolo 3 ya visite po to liaka to melaka to sola na bandeko en famille après to disposer temps to ye ko sala bino ba belles images oyo po bo tala yango bato bozana posa oko makolo lopango na mbongo mukie kini yana ngo munene bakosa bino te lelo to banoko mona ba bibwa wana ba mboka to banoko mona ba mpasa wana ba mboka mais lelo moi je vous dis la vérité kini ezotongama yo mto za libanda mboka yo pe ozana kin oyo ebiko na okoma ba koto te tozwa katante. Bah, espace en haut, venez nombreux. Bosomba, bokota kota. Du jour au jour, bah priez au matin. Voilà, yaki awa. Avant de la vidéo, première vidéo, zalaki ta on a yaki. Bah pas nous yaki trop moins cher ma casse. Mais si qu'on a senti que moi bah $50, bah $100 zo bakama pourquoi? Parce que bah tu vas tongue belé tellement bah projet paye en mboka, ils est belé. Bah tu vas tongue belé. Boya bosomba bozala de cité
c'est votre humble serviteur Aristango mutasali bino ba image ya kitoko boye bilora bien banda réseau tongama papa Nalvaro Tango hein? Donc je vous assure mes sœurs mes frères au nyonso vous allez banda ya mboka to poza na kati ya mboka ya Congo. Moi je vous dis la vérité, venez acheter, il y a de place ici, il y a des cités à vendre ici. Regarde banda en construction et belé, donc vous ne serez pas déçus. Donc à bientôt. Kimia mabota mabino bisika bozomi baku ya Rolanda ngai na pesi bino mbote bisika so bozali na pesi papa lino mbote na mama na pesi papa Ziko mbote na mama na pesi pe mama be ya mbote mama bébé na pesi mbote mama bébé na Paris si je me trompe pas na pesi mbote na pesi bato nyonso bala babenga batindaki bandeko na mamba ya kotala na rotanga bino siko belé mama Mimi na Belgique na pesi pe mbote. Donc je vous salue tous. Zamba continue toujours combattre la paix au bomba bino makamine nezali. Donc na pesi l'honorable et dit Yeli Molangi prêtre ya ba prêtre. Donc les big boss na pesi mbote. Donc je vous aime beaucoup. Pour continuer à s'abonner à la chaîne Oyo, pour liker ma vidéo, pour commenter, ça va faire du bien.